Shalom à tous mes abonnés. Tikanzambe alola apambola bino na ba abonné nanga nyonso. Tiketi lipata ya alliance makila ya Jésus-Christ est protégé mutu nyonso oya sabona na compte nangai 2025 ezala année ya bénédiction pe ya accomplissement ya bilaka ya nzambe na kati ya bavi na bino. Miniature nanga ezoloba déjà quelque chose wana bomoni. La Karine Mokonzi la baronne, maman de Chine. Nazo évacué ba message à batunyoso oyo na azwa na 2024 pour tokota 2025. J'espère que so kiti na ba vidéo nanga bokokuta na lansaka appel que naza na message de Dieu de la part, naza na message à Karine de la part de Dieu, mais atikalaka ko se présenter. Alors, message ya Karine Mokonzi eza boye. Mokolo moko na silisi ko bondela na lali. Na moni Karine na mwana na ye Henrietta. Bazalaki libanda, bazalaki na problème ya ndako ya kolala. Et directement na s'approcher pa Karine. Na bandi ko fortifier na bise Karine nga pe na leka na ba étape oyo ya kofana na ndako nanga. Mais Karine azalaki trop intéressée na téléphone na ye. Abanda ko s'intéresser makasi na téléphone. Et na yokaki mongongo Henrietta kolela. Tango mwana azolela mwana banda kolela nzala. Na yebisi Karine mwana azolela nzala salela ata poto. Karine abanda ko okipe ngate. Abanda ko s'occuper na téléphone. Mais na kati ya songe nanga na banda ko s'enquêter makasi pona Karine. Mokonzi na banda komitungisa pona ye mingi même kolia ye moko bandaki kokipe kolia te. Alors na ekotuna Karine ofandi nzala makasi depuis tongo kolia nini ayebisinga na sombela ye eloko mo batumbaka na tono na yebisi na nzala nyoswa depuis tongo tipoko na sombelo ka dendo na kwanga alobi oui. Mais kolela ya mwana na Henrietta ebandaki kopesa nga douleur ebanda kozangisa nga kimia tina ye kosomba makala Karine ye kozwa nzungu tellement ke natikaki Karine te aye kotia na moto po asalela Henrietta poto. Etango na ye kolamuka na ye kosala examen ko examiner message nanga o nzamba pesinga na nzela songe pona Karine na ye ko comprendre boy. Ngai Saint-Esprit apparaîtra que pas nanga mingi na bébé. Soki nazomona ba bébé spirituellement na kati ya songe nanga ezaka présence à Saint-Esprit. Et na ye ko sala examen de conscience na physique boy. Karine akoki kotika Henrietta alela nzala akufa nzala je ne pense pas. Karine akoki kondima kotole place nyonso na oya kotole te po Henrietta efoalia. Et na ye kosala l'examen elongo na molimo mosantu et le Saint-Esprit a ko faire comprendre nga que Karine aza na charge nanga pona banda ki vraiment komi tungisa pona ye. Et le Saint-Esprit me dit bébé wana eza Henrietta te, c'est le Saint-Esprit qui est en train de pleurer pour que lela ya bébé wana e bandaki kozangisa nga kimia et Karine azala ki ne kutukuna te. Est-ce que bondimi lelo Karine mokonzi soki Henrietta zo souffrir a obeta Henrietta kara non. Alors le Saint-Esprit m'a dit qu'espérance c'est le Saint-Esprit. En bref, Karine mokonzi message nanga o nzamba pesinga na komisela yo tika nyonso landa nzela ya Yesu. Le Saint-Esprit azalaka na yo. J'espère que eza na bandoto mususu ozwaka eza appel ya Jésus. Jésus t'appelle. Karine mokonzi tika nyonso landa nzela ya Yesu Masia. Nalanda témoignage ya maman na yo, il y a des choses na comprenant de la part du Saint-Esprit à faire comprendre nga. Tant maman Noah salaka sortie médiatique à témoignage, le Saint-Esprit m'a fait comprendre beaucoup de choses, mais a permettra kingate na ya koloba. Karine Mokonzi, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Tika nyonso landa nzela ya Yesu. Depuis-toi de tout pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, pour mokolo moko ozala na adresse spirituellement.
Physiquement aux an adresse, tu te bats aux ananda koza boye, aux obunda pona mwana na yo, mais spirituellement tu n'as pas d'adresse. Aux an adresse cité. Alors message nanga eza que tika nyonso landa nzela ya Yesu Masia. Jésus-Christ t'aime beaucoup Karine. Eza na bamakamu mosusu omonaka na vie na yo ezaka signe ya appel ya Nzambe. Mais tellement que oza na distraction mingi na kati ya biloko ya mokili. Nzambe abengi yo. Bino ba chinois, bino batu bokoyoka message oyo. Na place ya koya ko insulter nga, ko lapide nga, soki bolingaka Karine solo, bo prier pour na Karine. Depuis nazwa message ya Karine, nga na priaka pour na Karine. Nga na intercédaka pour na ye de vrai. Mais nazara na numéro na été to solo la raté, to lobana raté, to yebani pété, par exemple. Mais nga na priaka pour na Karine. Parce que nzamba la kisaki nga, ki nazalaki na charge ya Karine. Spirituellement bino batu bozala na moi grâce ya ko interpréter ndoto makala na tchena lituka na opelisela Karine moto po apela spirituellement nazo s'occuper na Rieta, mais ce n'était pas en Rieta, c'était le Saint-Esprit qui pleurait à haute voix. Azolela, mais Karine abandaki kokipe kolela ya bébé wana te nga mutu na bandaki ko sentir kolela ya bébé wana mal à l'aise. Nazola musa Karine salela mwana poto. Karine sala boye, mais abandaki ko s'en foutre, azalaki tout le temps concentré na téléphone na ye. Soki message comme eli Karine yo mutu ko sala partage, tikete nzamba ya lola apambola yo. Mais o eza message clé. Karine, tu as un appel de Dieu. Nzamba zo benga yo. Otika nyonso olanda zela ya Jésus-Christ. C'est lui ton sauveur. Il est le meilleur maître de ta vie. Yemoko ayebi pourquoi aponara biso pona ko komisela biso ba message poto pesa bino. Tika Nzambe alola apambola bino. Je continuerai toujours à intercéder pour vous. Merci beaucoup.